Nakena zemi kuna. Zemi 2 mois. Muna ngebe mesa 3 mois. Na moi mona ngebe. Mama moi ki zengi. On va ta Ismaël. On va quoi Ismaël. Mais ça m'étara. Omoni. Maman moi très impoli ay binga mo. Comme on rappelle Libo. Nda songa mo pesi zemi na mekatuka. Zemi no ne utwa. La donna, yo poko pona mama obota mate mama modeli on. Mama buna pena mama yo poko mi on dit mo bota mapela pana ye. Mama comment sona na. Ah. Yo zana nani nanu. Ngeko kare. Ngoza nani? Katuka kuna tele longi mukenji mama. Comment soit string, moi c'est comme na zemi na mobali ba omona na te. Comment ça fait string? Yo ne veux ça mobali na. Yebe ko tata zemi. Comment ça fait string? Hein? Comment ça fait string? Dega Fnet, ngai na yembela o, dega Fnet, ngai na yembela o yo. Dega Fnet, ngai na yembela o yo. Balobi chaîne côté la ngo dega Fnet, to s'abonner à massivement. Bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé de solo. Awa makambe vandia tala au sepela aux éducation au vanda aux amaele. Cliquez voilà na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKS net. Ah, quand on a na longanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit mu pende électrique, autrement dit mu pende inga na kata DKS net balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa li suna ngongane za ko église catholique na po ba notification nyoso e la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DKS donc on a 4 ans. Ok, s'abonner. Yo me kuisa inki me kuisa DKS net. Na DKS net kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga. Ngemo na be mission nuance. Ba filme moi c'est pas comme les autres. Mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala ranga. Kanyana mpuna kumona mu tala muno na chaîne na beto kitoko ya sika nuance. Ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi muke zola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo mani sange kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs action ya mobimba DKS net tout s'abonner biso nyoso yoza wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama na bo tobenga ba voisin tobenga ba ndeko ba s'abonner pour biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a pour aller makambuza yo moni image pour sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga comme la vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKS net bandanga na utinzela mai koya na ye nazomo ala dona ma clarté la dona zo kolala ala mukamule mwita to zo la musa yoza papa comment ozotika mwana akide kolango kaya ba kuti bepona nini seki na sima na ngai la dona za laisser aller abimia ke azongi ndenga lingi zala motema ndo moninga yo motema te manque autorité mana wana ma autorité je dis que mon autorité petit na ma autorité za wana te je petit no je petit na ma autorité za wana te yanto litika na lo bapo na ya ko ba bengi petit ni bo fena ya ko bengi petit eza makamba ko swana te mais comment il y a ça papa moboti azotika mwana yake na bakuti bongo na lila yeba ngana zala ka autorité ya mwana ya bengi petit so na bimite na voyager te biso to ko vivre malamu te c'est ngala bimala ke oluka biloko kuna na teka to zo mbongo to futa ndako to lia malamu mais leki na ngani joli leki na ngani joli na bana ya ko na kubwa ni ndima kaka na ko ndima ningi ni mbulu bo choba bo ko yo ni mo sekondi bana no mo bana ngi mo leki mbali no soko benga bo frère te nini to ko kana te mwana wana la dona akomi na vie moko très intéressant kasi c'est malamu lelo te mwana wana akoma kula na ndako lokwa libomo moko bako ya ba drink na ye komela ba gene na ba camarade na ye akotambra a dessiner juto lokola kaya dessin pe aibi kula la terre dona aibi kula la terre pe aibi komi sukula terre dona za mwana mabe soki omoni sika dona kolala mona ko polele na ebite na dona moko la musado na kinoko suko
elle m'a donné lia biloko papa bakwiti ya masanga lelo ekomona komela ba vitamine na ye ali biloko ba foana epesi pongi alali monoko polele mais yo gangela kete ndengeni yo tikala kana na sima nga pela ke mais lobela ye na loba na lemba oh na lobi tina lembi na ebisi ndeko na ngia ja kite bala po wana yo pesi ngia la po wana kite etibofe mwana totika na mwana yakabo mwana kenakabo yo pesi ngi bala po yo zanani Nesi bouffe ndeko moi maman na yeto patata na yeto na je yana maman maman imbécile impoli maman ngana ko sana mosa maman na ngako chama bofa nelo ko nini ko maman na ngai c'est une infraction on consommer infraction ambanga no nyama merci lianza ya maman na ngako chama parara mwana ngi penda ko ni ngana yo mwana na bote bana maman ni mwana so lango ka boto so mwana mwana na pale na ngi yei okolonga ngi ko yo attaque papa yo sikon eroso mona ebongo est-ce que benga kaye osolo na ye la dona makambo zo sala za malamu te pona yo mwasi osala kanini yo nyasa na benga na te ye do pona ngana lo bagate yebi nino ngala bagana sima pona mama na la dona wana atako yo azali lungu kwa sima nganga moko na pasa oyo avani pemena na ko fingo makambo charité ni ozali wana na ko fingo makambo charité na miso ndeko ngia mwasi joko ko continuer joli Lebe, ome na bao yako eki moko shangira ka we. Yo leni Chokopini. Eki moko shangira ka we. To shangi bao to be to burangane. To burangane. Bombe ka we ali obe. Ozapi na sima na ye awa. No, bombe na we ali obe. Yo siganga. Amo na ngantone mi, amo tone mi. Yo. Ozange fika ofanda. Epa na ngo siganga. Ai manko. Hello, ta nyanya moyo. Nginyama. Ngokola sima ya soki ya monguso tu kobota mwana sikao. Kala loko. Yo ne jero ko. Alors que j'en ai tiré mes cheveux, incapable, improductif, impuissant. Impuissant, vous êtes impuissant. Mon connaît maman non n'est pas joué. Mon maman non. Maman non n'est pas joué. Olubananga gangiranga lokwa mona mobu ya 10 ans lokwa 12 ans nazali amkolo ero na poto déjà non sa vie nanga bino ni na Afrique bomona ngo grave na poto ngo za kindoki okela kindoki bendeni tetu na po ani oso se respecter te na age na yo oliko sa bambia soki omeli bagene omeli biloko sweni papa mna so pesa ngaka oliko kata papa na ote na melagene ki na melagene te na melande bière malgré na mela bière nyonso parce que na sponsor monte o et sponsorisanga pona melaka bière moko na melaka bière nyonso o na moni so na moni ko ina omela na moni bofort na komela na moni prémisse na komela après tu langwe oyo koti na ndako papa no bandiko sanza ya po ndo zukusa na soni ya oza kaka mwana moko biso tozana yo OK nako meli masango ye obi olali lobi libanda et puis osolata papa lobi olata bilo mikuse opanzi makolo mais na panza makolongo muninga Kamaji bonjour maman ça va maman ça va tata no ça maman c'est possible kaka mnoko na yo o même makambu papa mlianza na raison yo camarade mkolo na mwana ngamukie amina tabima na via mwana camarade qui barrage maman Maman la dona. Mais quand tu as qui mobali nandi ya mobali na sali 2 mois mona ete ole la na kula nga kufela ngo ngabite na ngo kufa boete mama fora mama mileto mama na masangani mama la dona c'est la kutu mama me kusa na ba masangu na misa na ba makango masanga mema nda kula bino ndaka mtapasenga ke na nzela mai na mena na muzuku mama muzuku kanga mnoko na yo la dona maman que t'es impoli donc nazo mono clé TCB ça monto rande isaye maman nake na zemi la dona nake na zemi kuna zemi à 2 mois mon ngebe me ça 3 mois na moi mon ngebe maman moi qui zengi on va ta Ismaël on va quoi Ismaël mais ça me tara omoni maman moi très impoli ay binga mo comme on rappelle libo ndia songa mo place zemi na mekatuka zemi no ne uchwa ben besa nange 3 mois na zo mono alongwanga kuna mamango yo mongo longwa yo sala ba cop ngana yedi atala ndoto mo bala na masango zemi zana ya yedi yo tala ni bala ko sa simte mo bala makabiso zemi o masamba ito la dona yo boko pona mama obota mate mama modeli yo mama buna pena mama yo pe o mi mo bota mapela pa na ye
Maman comment sonne Ah. Maman mabe, mabi. Ve kusona mama te mama ta ngenda ta makamla na kem politesse. Yo no dem poli aussi malata. Aussi malata. Mais mon dit tama na boso mboma tomate mais se prena yo. Mna sali mabe. Tata buzoba. Eh maman. Qui so papa bimi abo na bino te. Amina te zambala suka. Maman. O moni fi ozo mimi mwana ngai. Maman. Olingata koma koma zemi. Yo zo azemi te. Yenge memi na vite ta ko dit ta tuise. Hein? Yo camarade babe et puis c'est la muto la sac à fufu ba wuti na bandu ba. Maman pile moi pesa respect ngemo no le coup mauvais. Maman le coup monté. Ben moi réagir c'est ça puis après moi. Na réagir. Mais quand c'est pas na yo. Amina to kotama ko. Yo zana nu nani nanu. Ngego kare. Ngoza nani? Katoka kuna tele longi mukeni mama. Ah, bonjour. Boni. Papa, mais quoi ça na tranquillité, oyo moi si na la donne. Bet mais ça là 3 mois moins mon anniversaire. Allez mais quoi ça wa parce que ça que non azana zemi. Comment soit fait string, moi ça ko comme na zemi na mobile ba mon na té. Comment soit fait string? Yo le veux mobile là. Yé pe ko toi ça zemi. Comment ça fait string? Hein? Comment ça fait string? Ça ba ça fait non string. Pas ça fait. Non comprendre té n'habiter. Va mu tout ba comment ça fait string par rapport à ma kamou na ça. Comment ça fait-il? Ali be Comment ça fait-il? Ah comment ça fait-il? Comment ça fait string? Mu ça lo billet. Nazo sangsa. Français qui compte. Hein? Osa ngo billet. Moi ça la Angola. Hein? Osa ngo mukanda Angola billet. Mukanda Angola ve kusangisa ba parole. Papa ngeso ba so ba. Ma parole va bien. Moi na ngoya yo. Moi na saya ngana yo tuyuka na kindenge ni. Yokala nini? Tuyuka na kike soko sali bongo ngape na sali bongo. Sala na ba. Sala na ba. Sala na mwana. Bien ça okosi. Bisala ko sala sika. Wakasi na kurefese yo. Revese kala mwana yo revese kasi. Na kurefese pa ya mwasi na yo na kurefese. Na kolokwa simanganga mako bonyam. Combien de Belgique? Na kurefese yango. Alonga kuna yo. Ah tu bidenga. Mwana yo. Asana yo kana. Mwana ngamo bon ngamo na leso na le market tali yote. Ah leso so dia market tali yote. Bon, tawo so tie ba drogue, so yu sanga nini? Na bumbati. Asani. Seni. Na kusala, omaka ndengo rondone wana. Na kusala. Na kudepasser tante. Tokota. Ilonga mbwa. Ah, yo ngulu kula ni out. Nyama. Tala sima lokula mabata. Tala sima lokula nini? Nini bateka na plaza. Plaza nini? Nini loko nini? Mnako mai nyama mnako. Ah, lumba mnako soy. Mnako mona tuko bota masika. Mnako kula masika bota mwana kala. Sima mukombo so mnako tela lokula papa. Tala mnako kula pizza. Mnako ne nyama. Na ku refecha. Salam. Nako beta sa. Jila siko, jila da benga ye. Yebisam. Aventurer moko bo nyama. Ventilier. Nga ventilier? Ventilier moko bo. Mwana yo. Mama otali yo. Yaka. Yaka. Bengeni. Yuka ngai. Fone makam. Ngai. Fonde. Tika ya loba yanda nini? Fone makam fonde. Yanda. Omoni ndio osaka timida nganga wana foke na bangala na bwaki. Buza bakamanga nini na Yaka. Yaka. Butele mawana butele mawana nini yo? Eli kama asa camarade na oni. Mbona yo na mkondo. La vérité. Je jure. Au nom de la akamati kopo na commission ya ye. Kopi nini papa? Dosari na yebuye. Soko chili yango, soko Monica lari pongi. Nani? Yo soko sali osirisi ngape na ya na sala. Batini ni nani? Asa yuka namu. Akuma kusala ka yemoko. Soko chili e drogue. Asali ka yemoko. Lero pa ya urevese azana zeni. Jera papa Tito. Achaka ala kapongi lelo komi na zemi. Nani yango? To yuka na katosaka biso mbo. Yo lebo.
Ngoya wa. Nyango kamio. Yena yeko. Shendo tema. Basi wachiko akomi nangona siko. Nalo ba abali kufinga ngai. Nani yango? Tito. Omane nayo. Oh mwana ndeko nangi. La dona. Mwana nangi. Na mzwa ile kuteko sambwa. La dona te. Mwana nangi nangi. La dona. Posa mwana kauka ozani. Chaque jour la dona ça na kwiti. Batela ke drogue. Na tatana na tatana soka tieli drogue accroché na chambre. Basali rapport. Chaque jour. Jamais wala c'est Nyamba. Mukekingange makwela na sala swalu chéri mukekingange makwela na musala swalu bebe munange bakibuta kusate baneji babiloko mosusu lubi kamata oyo eza wana osaka ngo awa mutula na kitunga ya mula yo awa na kitunga ya na frigo ya frigo tula kuna ya frigo ya kaka tula kuna ya kaka tula ya kaka nani na episode kamoko bu oui omoni biso ti ba para ba buta biso boye lero na koma kosunga pe ba famille bana bandiko no mususu kuna Damien Mandondo colotaire na France ya Damien Mandondo na Saint-Étienne na mwana na ye Petit Damien lero na koma Petit Damien ngo ake bien tata na boke bien pona nini jamais ba conscient nga ba pesaka nga na kotika ondengo wana oui faut pas baisser les bras vous pas baisser les bras oui faut être courageux, faut pas baisser les bras. Zala mobali pona kishasa uza komona ba commune nyonso uza kotambola uza komona mobali vraiment uza kotambola mbinga mobali kula bino akuza kusala effort. Il ne fait jamais baisser les bras. Donc il est quelqu'un qui est mieux placé pour pas baisser les bras. Donc que songa mou awana Kinshasa faut pas baisser les bras. C'est ça le problème. OK. Zala courageux. On va courager. Galelo yeyo. Mukemona déjà ba sala musala bien mukemona yo kanisi za point na besa ki ba brati mais mukuna na bola mu va musicien awa foka mu va ka baisser de bras veka non yorere ngana saboni bandeko chunguluki ya mutima maisha kena ngana shadini Muke salabone zunguluke muke salabone yango kabelelisho muke salabone yo tailo kwa hibi yango mana mamulo mote mananga yo shoro kende maramu mimi ya mongo mabini katula n mabidi kange tula n yo abeba mabini yo papa boy tuba mabini papa kusuba yeka ko ndani yo neje mamu yaona zo pese conseil yao na lubi mwana mobali fonza mwana mobali Kishasa oyo komi compliqué mawa moto soki osungite wana kuna sungite na famille za susi boko moko te futu sangana faut kusangana yo babuna faut jamais baisser les bras muta baisser moko baisser bras ya pesa muta conscience nasa kuyibisa ngo na français la lingala bango bangala na lingala ku baisser bras yende muta kuyibisa yo ngo ku baisser bras ça ni na lingala oya yiki kishasa ngo yango yo ndengo je mobali alakate biso na mongo tobaka jwende afolele jwende afolele mobali alakate jwende afolele jwende afolele jwende aishito toleka koto wana
eloko naza koyibisa ye yango wana njoli oyo aza mwana kasi biloko mosusu eza bino kotalaka te ye awuti mboka na mboka wana atiki famille lisusu ezali kuna ntango aye na kishasa fasunganga te akutikanga ndenge te noko mampuru kutu ke kuna zaka ke no mo sala oki mabini katula njoli tala ndenge noko alobi oje kishasa kokitisa maboko te kobanga pe moto te koka pe soni te mono à partir à boire la mou va kuluna déjà criminel donc mama kama okitsa ba maboko banga banga kobanga pe moto te kobanga moto te koka pe soni te papa oje mobali kima mosonga na beno bobombisaka ba mbongo ba social ba parti ngini ngafandi awe ndeko na ngi banza ba tupene ba ndeko na ngi ya mobali bienvenue Madiata akenda poto aina putu akitseka maboko te Joli Madiata akenda mpoto akitseka maboko te kokitisa maboko te papa ngepi nyekitsa maboko fete ngozali jenye jana kule ngena kitseka te papa samwe mona ngeti ndongo koli na ndongo kombo opesa ta position te na kalozanga na mbongo tena jana mbongo ngeba na mbongo ngeje ko fera mobutu ngeba ko fera mobutu ngiyo njoli yeyo wanda ko kata wafera masasa mba tu na shuki ya moto na masasa mba nyosho nakata wafera mobutu ni trace ata lupango venge baro na buende na lupango na buende na jana lupango na bashanku shuna bokungu ne donc ba nani ko fera mobutu na buende wafera mobutu na lishara na bumba ngenye nakukata yina ta mobutu ava sipumbu amekuma te president tama kuma ki president na badolita benga kingela yaka nakukata mobutu shuki na kati ya ngurubanga mpongo na kati bomboko shengelo kumba na kati José Maria buna bokechu bokechu wana bana mikeba peti wayambo mabelisi mabelisi yana ngi mabelisi ngai lega mabelisi abota mingi na yeko na shima njoli mongo mabelisi kaya mabelisi yana ngi ta peti kokitisa maboko te ngi na ikamana noko no papa pesa mu confiance oui Nyema ple papa me pesa mu confiance. Oui. Ngebi pesa mu confiance. Na sirebino muke yakala mosi ya droiti. Mabini kokisa maboko te. Papa muke tuba mabidi. Katula eni na mu. Pesa mu problème. Na komu ko. Betu ba musicien kananga na tamuna ba kamabuna mo esepela rave. Nyema na papa. Deshe choyo. Ayi eboma. Ayi eboma. Deshe choyo. Ayi eboma. Mama yeboma, ya yeboma, mama yeboma. Donc yema na mwe bayo kaka na cadence, ça mu bouleverser le quai ouvert. Yeboma. Oh yeboma. Mama yeboma. Oh mabino jana le quai tu. Muniai Dambinga mosingaza Sana kinga salamunu Mema kambuke kumila munu mukeza baveo Isalunga pesa mumena tabajalu Yesu Mashia Mwana mfunu mulandilelo Bota pakata Mwana bonso Toto oui Masome bikachi bongo Mume yula na yaki sasa ke vaka buna baname katuka boile me kumawa nde papa na camarade nani me so mu na Kinshasa faut pas ku baisser bras faut que va toujours mwana yakala koza na mon esprit na Kinshasa boy monila bantu donc faut pas ku baisser bras papa bino na camarade na ye bayebi solo koza Kinshasa kokitsa maboko faut pas ku baisser bras faut que va appeler mwana yakala koza appeler na ba ambition ku sosa kisalu maboko yo vaka na Zulu ku baisser bras ve yo ndina mweka buna akabu combien ezali peka ya moto ndo vous passez finition nazo kamwa finition ve yake conseil papa bana menga kisengi d'accord akabu nanga kizengi makabu bima kabu papa sena ngai papa za kizengi papa pesa na yo papa ngebi mutu kizengi ngeza bandi ve makambo papa buye yo ya ibana Kinshasa ka kumoni la bana siko boy nini
Papa il faut pas baisser bras, yo ndina muke buna. Nyanya nani nya pinga mu. Mais faut pas baisser bras, baisser bras. Par rapport à ce que mon bana bana bakizengi bazaka mulai minene. Na kasi yo ndika yo habite ba pesa punition na kanisi. Punition ve yo ke papa mutume songa muna baisser bras te. Hein? Nani mongo. Nyama na tentu na move. Sika na bibo. Ba te yo te na kishesa ba kichamba ba chamba. Faut pas baisser bras. Eza bongo te mwana ngai. Ko baisser les bras te la gisini. Zero quoi te yo ngo kisisa boy. O mitika te. Oza mobali oluka mbongo o baisser les bras te ko fana ba sala kayo. Ba ila ko biloko ba lesa kayo te. De fait dit obima kana tongo oluka mbongo pour sa famille. Yango wana ko baisser les bras. Na bandi boy banda maluku no kisaka malema nanga mama nanga masoko nzambe nanga obani boy banda maluku maboko be boy mwe wa bapaki na mupasi penza kichana na kanisi mwe kubage ukitove te kichana yo ega moi kichana ko baisser les bras et la gisite ko baisser les bras et la gisite soko oyo na kisasa kuningate osana moi site na soko baisser les bras na kolesa yi voilà ngai ko kipe moi c'est za ka fufu mais mafuta wana bapara na yo kangena mpusa betu vana ngena harmonie to kotika malewa mutosoma komesha bapara nandi bongo sumota ko chese mi para na ye ali boma yabi ngamu di boma kala chapeau coupé salité fazer vagabond etc. Des vagabonds. Des nani. Des nani kas. Oh mira nani. Mira nani. Oh le pang banane. Le pang banane. Oh le pang banane. Le pang banane. E pang banane. Le pang banane. Oh le pang mimi banane. Yo ko finga. Keto buka miria. Ya kuluna. Irresponsable. Irresponsable. Il me coupe ma guerre. Il me coupe ma guerre. Ça va. Oh, moi, ça n'a pas. Mort d'accord. Comme il me coupe. Nyama. Inyanya. Inyanya mo sibuna. Yoka mesh kala nini inyanya. Yo finga. Wala problème. Yo mutana. Papa kanyembe kamwa jama kaebu ya ofele. Na kuliembe kaebu ofele. Hémorragie interne externe. Hémorragie d'éjaculation précoce. Oh Seigneur. Nyama. Nyama. Yo. Oh syphilis mako. Hapana kwetu. Oh suga nani? Suga nani? Ya nani? Toti. Papa Tito. Toti. Tito. Yana petit yana. Mais yo, tu vas où benga? Oh, benga na kumbo jo benga petit. Bonga benga Tito, ya benga petit ma tete. Maman, c'est ambo. Toti. Toti. Ngana nasa na mala kama mtu. Necessaire. Kusema mkono. Kusema. Mais c'est en son nom respect qui est international, sur la vie nouveau international. Bon, on sur le mabe, na problème na sur le mabe. Oh, trop parler. Bon, ngana yena eloko moka mokilo kola papa, kola mokolo esika kola responsable, kola dignité personnelle, wa tazo diriger le pango. Et ba ministre ba ko benga ba député, ba avocat, ba homme politique ba ko benga ngai. Ça vraiment la santé. Mais lokana ko kenna ngelo ministre c'est bien ngai ko makamba. Papa, est-ce que osala likambo lu bananga bana moko to banda ko sala nga annonce ba bengi ngai na okende pa ya ministre. Ça c'est mon problème. C'est pas mon problème, papa. Lu bananga zala bref. Olubini. Bon, nabi boy. Donc on a un rendez-vous pour le ministre de l'État. Oh là là. Bima. Merci Bima. Bima passe. Pour Bima passe. Maman na yo Bima. Ça va. Pour la battre yukité hein. Nous va ngal kamuzo. Tu vois ça que ba yuka ki ngo kendengo lubina ngempesi. Yo to sanga telo yo so mbo sumo pango. Pango yo. Pas seulement de prendre le pango yo yibiango. Wala c'était le point ni. Le système dans le pont a été au pour ça minine au peut-être tout ba tout le pont ngomuri na yo. Ngana iso ko temo nso dans le pont wa fo misanga. Et beaucoup de ya zana. Nani? Et beaucoup de ya zana. Zana. Voilà, ça beaucoup de choses à Zamouana. À Zamouana yo. Oui. Bon, na autorisation nani. Mais la permis ni te ba pesi yo de moi na ko ta pe ngana éviter na moi ba mako si bitima na mo bugu cha bimia a ko brosser mon noko na éviter a ko ba so yo ko la nyanya mo ko boy éviter na ndako na ngai na pango na ngai yo ko autorisation ko ta mo sanga na iba yuka monsieur
aza ebuku te opesaki nga mpe permis de conduire te eza droit na ngai nazali locataire soi-disant oza koseka nga aza mwana na nga tozala bref aza mwana na nga ayaki mpa ya papa na ye nga nafuta mbongo ya garantie napesaka yo mbongo chaque fin du mois j'ai droit quelque part nazwi mwana na nga aye kovanda opesaka mongo ya substance yo opesaka mongo ya substance impoli monsieur file attention moi non ne m'arrive pas file attention à moi si je me démissionne à cette personne, dis-moi que où est quoi? Il est très son pangin. Prononciation inutile. Asa mwana na ngai après. C'est mwana. Bon. Tala sima lokola avocat nyama. Transparence, papa. Muda transparence. Kana mutona tamu bonso kisengi. Munata mutona. Papa wa. Kota. Buna sana, kanga kamasa. C'est problème na yo. Les kabona fongola. Moi zola soin na ordre. Bon, ça va. Puis la main que l'autre abonné normal. Bon, ça va. Oui, sangue puis et puis va tondre tout mabuna kana. Lupango faut kulandila ya papa. Hein? Baton ke bana babuna be baton nyama na no. Lupango ya yo. Akele papa papa. Nani mama? Nani munu mutu. Kuna nye mutu mo kanje vele kuta bakamuna mo kuna mama. Je passer oh, nini? Basi mtu mubana nganda. Je passer nge kisengi nge nani? Aba suka kala bekai. Ekai. Mama mone. Mwana kunda na papa kimba. Ayandi boso mwana popi. Toilette kena wapi? Yo, mukuka glace na milele sana. Yo kano ye to kanja. Bope sanga fungula toilette mu. Na sinima. Mwana. Kutula mu musapibe. Kutula mu musapibe. Baba za kutoyo. Onde tula buna, mutula buna. Mu paso ye pena na zone. Maman, dis-moi ça. Maman, tu n'as pas eu l'eau, mon petit pardon, maman. Tu as ça, mon père. On est qui chasse ça. On est là, on va continuer pour la battre, on est qui chasse ça. Oui, mais c'est qui chasse ça qu'on l'a pas. On est qui chasse ça. Papa, ça Lianda. Lianda ya kanan.
Ok, écoute, pour la toilette, c'est au canal qui est ça, toilette. Comment attaquer son toilette? Toilette, il bat à Pomona. Toilette boke tula mai. Hein? Kuna metula mai ve. Mepika kabuna. Mepika kabuna. Beko arranger. Toilette ya bukanga mai keve mubuka wa. Mebuka wa na keve ntoto pala. Mebuka wa na baselu pana beko la ndilo beko. Yaka na mkota nda. Imbécile. Njamu tama seki ve hemu. Pia mukebuna na mukena funu ordre yo bana lupangu yai. Ordre ya grave. Ya tata na yo. Samwana ta. Meka kwa Kinga. Jana na umuta liboma. Yo. Jamu ta liboma. Yo. Lupo wone kote maboma. Mabindi. Papa katula eni na zina na mu. Ici yo okoja. Problème soko yena kibi. Na yo na ndako na. Problème na ebisi. Problème on a pesa mu problème. Na ta pesa mu problème. Papa. Kana mesi kanyeza pila mwe vanda. Bati to tikaye. Loko ya bioni ya Lombe. Bati to tikaye. Tika kuda na yo Samsoke. Locataire ne ya. Na si locataire ke bana na français na lingara ndeko lupa. Ah, kon panga ya ni. Buna ke Yesu. Oh, moi si kon panga Yesu. Asa Yesu de meza respect nanda. Papa, kota ndala. Kana na ebisi yo mwana ngai ko mwana na ngana kimama. Ngai monita. Katula eni na zina na Mozambique. Katula eni ko papa. Aliga do de no so benga dino wala eni. Oh, wala eni. Beke kaka bongo. Ndio cha eni. Ba kitongo ya yo patia sa de mungala soko papa ngolo bate. Yako sanina. Beba na uvanda papa. Uvanda. Na utiliza nani? Ya mumosi na papa. Kikyo. Ah. Kikiori. Kike le zani. Place boke produisa kambasu. Wow. Isi asala kambasu. Na kike. Yana tika yetu leo mtasala kambasu. Mungu tumwe banda bulamba ba kikubule. Ambanga mpesili kuli kambanga. Ambanga mpesili. Papa zare. Yene ale kufika ngati. Yenda fika yo. Kongo songo na kobodi ko papa. Aminata yo ale kufika ngati. Bembe na yo. Mama. Imbécile yo. Kama ndama bembe yo. Dala yandi boso kabosi. Moi si le longa kabosi. Oli bana forme ke. Uzo kutamboka. Yapa msala osali. Mama, umekana munde mama. Umekana munde. Mana nyama. Papa. Banda lelo. Lokola yabite wana na bana na lupango na yebite. Botolo mbao. Papa, kana betuka katuka wa. Pesa betu préavis à 8 ans. Toti. Oui? Yeah. Bonjour. Attends, Bakiti ya wala kula. Petit. Ah, bakiti na petit. Bonjour. Bon, na outil pour autorisation des pas une la bien on a dit Soja obima. le loyo fobi. Non. Yo no kan. Ya bima wa. Na je la yo. Nini.
papa ngana solo ngana avant abimawa et d'ailleurs ndenge na zabuyi awa ndiko zo ngona nga déjà tiana mutuno nzana lupango Pierrot Diboué le millionnaire à Kilote awuti kusombela ka lupango kuna côté ya Sele Pierrot Diboué le millionnaire en Kilote sikoyo soko za na droit kubimisanga pesanga nano garantie oyanga upesinga préavis oyanga wana na bimi yo quand je loko elo ni ngba msanga yawa un homme averti en vaut deux ça cynique ne soyez pas méchant madame de boya na yibisu bino boy tipo ya sa kubenga ngapwa bananga ke lelo tuza kubima na lupango tipo mukolo lupango mwana yake zengi yake mukolo lupango na lupango va passer son préavis ta passer son préavis boza kubanga nini moi avec mutu ba déjà 8 ans toi tu toujours lupango ne ça maintenant lupango na betus lupango ezali déjà basi ba petit biso lupango Pierrot Diboué le millionnaire Pierrot Diboué oui le millionnaire en kilote le millionnaire en kilote ça même papa le banque banga de ba pesa biso préavis ba pesa biso garantie ba pesa loyer il va pesa chaque fin du mois mbongo na biso to ba someli bio le pangu bomi kendele pe kaka mitrai bakuma kusalela salela yo mitrai papa mitrai te mona nge mona kuna mitrai ye na uti okenge na tongo atelo papier bana pour moi na mona na tata na kula na toilette na mona na tata na toilette oh non je dis jamais que na kenge na mona na litrango si makwanza litrango si loto mona ai ngena fomu takaya comment na ko fa calme tena lupango ila mango nani na lupango te jamais assez oh ndoto makwanza yo ba loto okende ozalaka nga jojongo na imeni nga jojongo makambo eza ngai na tata na bino papa pesanga mbongo ya garantie pesanga préavis pesanga mbongo na ngai ya chaque fin du mois vutu na bambongo na beto bamoi mbongo chaque fin du mois ezalaka lokola yo oki kosala bagymnastique ya nsima na yo balinga wana kisasa to mapelisi miko lokola mbonda bakende osamba wana etasambwisa munge papa mwemo libosonge meka mutu mwemo libosonge meka mutu itapinza mukunzi mapunzi alidusi mafensi mbesi wana ni anglais mekotisa nge na world uswana mosi ya world yoza world nge world kama nana epoma na world mabidi katula ene na zina na mupa katula ene misakoma muninga katula ene kanga zala kana no mukanda asa mukanda ozela sakena bo bima pona yango na za usila pesa mukanda yango ala chapeau pour son lui de finance yo betala couper mnelo kale kapepe mama bandela kota lupango za kana yako tinebuna wanda ikama mwani mwa muda buite moyo boni kamyo Naroti, nganeka papa njolio, nikogeo sukisa mbote nange kuna, sukisa mbote nange kuna nge lungi mikwa buna. Kupola tondile mutu ba pesa ki yoni negui. Mama, na kushuta yo. Yama chwapanga te mulongo. Jana espè. Yama ya sana. Oh, papa. Lankini sela biso to aba locataire mukolo lupango oyo musana ye kunyokola ngai naza locataire aza kobimisa ngai lelo nabima na lupango oyo nasali te préavis eza te garantie eza te chérie papa mukolo lupango azobimisa bato po soki bobakisi mundu Lupango nangi ngine lupango nangi zila iyanza lupango nangi ngine onde kunangia mwasi papa munoko na lupango bofele nangi mandanga mas iyanza yaka wana bofele nangi ngine ko lupango ozo bimao iyanza kala papa ntolia
Bonjour, joli. Makelele angeli sala papa nge kumbo. Mario. Nakuti mabe. Papa, pardon. Oyo bon frère nangi. Lopango nangi. Dorage Mario. Lopango nangi. Kumbo. Ila moni yona balokate. Ila moni yona balokate. Locataire yi monta ko pesa bongo na ye. Faut qu'on dire locataire kimia, bo yene je mo continue. Shuka chanje jo ko pesa bongo. Ba ye ampe. Ndi kuna ba fere ko shima shute. Monter ye ki ningende, e ko kele na be fale. Apa na be fale komi. Quel est le loi? Monter. Ya ki ningende. Tango ko kende na be fale. Yo me ko ingende be fale. Monter ba luki na mai. Marchandise nyosho ba ko na mai. Abo ko na ngana ko li makamu. Funa futa bilo kwa batu. Vraiment. Ngena mbongo ve. Kishasha, ni pina na kote. Na tuko kune bembe ya kufa kikuna. Bombo ko shele ngelo kumba. Na kuna mbongo. OK. Bika. Na kaba leke mabele lishe. Yango ni na yeye wa. Na yene pona na teka lupango nangi. Bonne idée. Papa. Kana ngati lupango na. Okozwa solution ya kukuta wanyongwa bana. Na teka lupango. Papa. Kumba. Mario. Dokonja na ina teka lupango na ngira jamba na batu. Na ko ko Mario. Na ko ngi yangoyo. Bari sisi. Ni wani bien. Wala ni na bakisha. Wala ni. Neka wala wote. No. Bitumate. Gazoba Mama na yo. ya mama na ngemusi. Bino papa na yo. Ba parents na ngebo foi. Bino makoko na yo. Ba koko ba kufa déjà. Ah, la kufa de c'est. Siga ngo ngo bikolo. Bet mesa da 3 mois moins mon andivé. Ale me kuisa wa bazo bisanga ke non azana zemi. Comment soit fait string moi c'est ko koma na zemi na mobali ba mona na te. Comment soit fait string? Yo ne veux ça mobali na. Yebe ko ta za Comment ça fait string? Hein? Comment ça fait string? Comment ça fait string? Ça me comprendre vrai? Yo ça va ça fait. Maman. Ça va? Aminata. Maman, ça va? Tata na ko abela mata na kama ni kwa. Avani mingi na poto maman. Akayo moko. Magui. Deuxième tableau. Pesa ma defo. Mabili Mandela. Ya vie à 8 ans. Ya mona bulumbu na muru. Ya nga bilo kan joto bom ba. Yo sa kananga. Yo sa kananga. Bom bilo yo ko mangai. Hein? Siga papa doit il faut obima petit peu aka le lozo bima le lozo bima mettre bima bima même pas je peux nous voir sur côté voilà ici dans ma chambre ya bon ah il est de obima c'est ça bilo de boza chambre vide yo bo ya yo sko bo ya ko suka eta do ya mo Kanga lukia tunaga bien papa lukia tutakuwa. Ngena kwa papa. Mbesa washi tu la ndio mafunzi. Wewe comprendre faire. Demain nous t'allons abonner. Anglais. Nakena zemi kuna. Zemi à 2 mois. Mon engagement mais ça 3 mois. Na moi mon engagement. Maman moi qui zengi. Oh bata Ismaël. Bata kwa Ismaël. Mais ça mettra. Maman moi très impoli binga mon. Eh, comme on a rappelé Libo.
nga songa mo place zemi na mekatuka zemi no utwa la dona yo poko pona mama obota mate mama modeli yo mama buna pena mama yo poko onzimo obota mapela pana ye mama como sona ah yo zana nani ngeke kare ngoza nani katuka kuna tele longi mukeni mama comment soit fait string moi c'est que comme na zemi na mobali ba omona na te comment soit fait string yo le vasa mobali na yebe ko tata zemi comment soit fait string hein comment soit fait string dega fnet ngai na yembela o dega snet ngai na yembela o yo dega snet ngai na yembela o iyo balobi chaîne kotala yango dega snet to s'abonner awa massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambe vandia tala o sepela ozo éducation o vanda ozo amayele cliquez wana na rouge wana o côté na kati o moni bisaka nyamba mako. Ah oui, balobi basabonaka kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ah, quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomo na Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyonso et la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DK SNET. Donc, on a 4 donc, s'abonner. Yo me kuisa inki me kuisa DKSnet. Na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga. Ngemona be mission nuance. Ba filme moi c'est pas comme les autres. Mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga. Kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance. Ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi muke zola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo mami sange kanda nge kuma kukina kina sala bonso ngeninga na kaka na $10 rampamba tamu pi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs action ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyonso yoza wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama na bo tobenga ba voisin tobenga ba ndeko ba s'abonner po biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a po ani makambuza yo moni image to sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga komo na vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKSnet.